tout na bon seulement ça va répondre à bon kamabe ce qui ngana commune soit na répondre le mot boy c'est que mutona aye mabe c'est de tout bon et ça va commenter musu muto bengo pa yo o mitali tina ko na tangi ba classe tanga boy o chelinga ta minéral air mo ezala kitoko c'est pas gentil on a air on a zonga sa baba coupe na nziana baba abonné na biso non c'est moi baba coupe ba abonné ozo ebisa abonné ebisebi tani mam sazala mais aba coupe mais fan to za rapé bongo yo yaka yo Sandrine yo ba pekisa kabino bo yo kakata lukula Sandrine ngo mbwa lukula Sandrine no air mo bienté akolongwa na ke côté akeko fundo na chaîne mususu alongwa ya chaîne mususu eko funda pa na yo bo sa netini bozo kabola biso au monde en 2024 na kende na moi ba ambiance wana trona ba 2025 non muto bang sanga zati na kota na ba jewa a banga pe mututé na poni na banga ngana ça internet ba o katelo parti ke Sandrine na bia ko banga so mututé na za problème na mutu pona ke banga ngana ko yala ngako lobate lo kwa shirika na kena na bia nete na sa musala na kena tikane ba uzaka na système ba Mikel yebi tani ni ngana bandi musalo a presse c'est ça et ça bien te mutu muso amonyoka lelo ebi ta ya kuna yaka boya babilo ba lobezo leka faut pas minimiser Congo ezaya biso titambo finga tambo lobake bato Kinshasa ngo bato Kinshasa ngo basendeni bazakandeni mito na biso nyonso ezaka awa wati c'était tout les lapels au kuna mututé donc équipe il y a SB et qu'on informer biso par rapport à situation nyonso pour moi je ne fais pas partie de l'équipe voilà équipe SB ndeko ya ko informer biso par rapport ya situation parce que ba o mona pe bango moko ils ont bateau ba réserva qui ba biloko na bango bazala na patience ba o déjà ba ya ba openo ba yete ba yebela bataille kandenge c'est ça parce qu'il y a aussi le gabo qui na bamba na ambassade ambassade on ngani ça ba problème donc ozomona alors pour nous informer bateau toza vraiment na information mo sécurité au Italie date on a les 15 soit ce changement et salamité jusqu'à présent changement de salamité comme il y a autre chose dans la miniature ils ont dépendre la considération oh mutu na mutu apesa kaye mutu neti mutu quoi démarrer dans les noirs pour aller bien est-ce que démarrer dans les noirs ça tchao na miniature jamais neti nga chaîne na boke etala en tout cas aux occasions même à Toka et pas dans aux occasions mais OK pas ninga mususu mona ache atoka aluki photo na kitoko ache abimise pe bien azupe demerer bien wana ache azupe sila ache wana parce que ne batu bazo linga tende bongo osali makambo ya Goma oketia sila pembe na Kagame ata yo moko eza na relation ote po mam sabenda ka vie oketia na Kagame oboya so eza le makambo na lobi eza sila te ko tia sila te. Voilà, merci. Bonjour, bonsoir, na bande kotu, bazuli baku ya Rolanda biso na moko walelo. Mbote na bino lisusu mingi na ngambo babakuk o Rolanda biso na analyse na biso kitoko to sa relongo na maman Sandrine. Merci lisusu na président Yoshua, président de tous les abakuk depuis Canada, to bossa na rafete maman Kati Kanik. Maman Zozona End, maman Afi Maemba, na geste au sali pour na biso reconnaître musala quand même to salaka to lobaki yango na ko bando sala be mission mikolo nyonso kaka na fula pour na relaxer ki silaza idole silaza moto apesa kansela et par rapport au style na ye na bagi na honorer par rapport ya biloko azo ya bango chaque fois sortie médiatique inezo créer ba problème biso pe to zala pour nous soutenir et puis to bossa na raté maman Elimbizi hymne national na o sava pour na biso tozana maman Sandrine kaka ndenge lo mesano to sala analyse ya bato maele surtout mingi to lobaki spécial 15 février anniversaire 5e anniversaire ya SB et puis 26e anniversaire ya Sila Bisalo tozala na pour nous honorer ba stratégie za ndenge to lobaki na émission leki tozala pour nous koluka ko chaka eloko na place nango attitude ni to ko mema na mokolo yango. Merci mingi na maman Sandrine et puis l'invitation à biso honorer biso. Bonjour maman Sandrine. Bonjour tonton Irano, na moni santé bien, bonne guérison lisusu. Merci. Tout côté février, nzamba abattre la biso. Nzamba asimba biso a orienter biso toujours. Maman a fille, ya fille Maemba, ba gros bisous.
tonton Erona lakisinga penza abi mikolo to keka boye propre kitoko makasi na sepe nango. Donc merci na bato nyonso batikaka biso te na ba prière soutenir biso moralement, physiquement, spirituellement, financièrement et ça la biso vraiment bien. Et Bobette Luzolo na peso bambote be liboma nanga. Ya mami longo ba gros bisous na yo donc on est vraiment ensemble. Vraiment. Maman Sandrine na lisolo mingi ndeto lobi spécial anniversaire ya SB. Namoni na émission moko ndeko Dorcas alakisaki pour nous présenter Babach oya biso ba communicateur ya SB. Ebité likanisi wana na ngambo ya SB pour nous alakisaki ba o bazana accès à événement nde ba oyo boye omoni ngo ndeni. Donc et ça lui plaisir. Au moins il a musala bato bakozala 100 80 balinga yo te 20 mo bovanda na uniquement ka pona yo donc na sepeli makasi parmi bato nyonso bazwi ba batch na bango ngapi naza donc elakisi ke bato balinga ngapi bazali ba o balinga ngapi te bazali mais baye bakenga linga bato nyonso nga kabula bato te naza na mapona bato nyonso donc voilà considération na musala osalaka ezaka inaperçu et comment vraiment na bakushi nyonso ezaka eleka inaperçu te ezaka eleka inaperçu te soki ezaki ke bande koleka inaperçu ndenge nazwa batch nanga te Sandrine TV enge ya te donc pour mona ke considération ezali amour ezali donc c'est déjà une famille ovanda be mutu so afingine yo ovanda be mutu so pas apprécier yo c'est déjà une famille tozaka mutema munene ya ko supportaka nyonso to kuta tala tozo kuta na ba makambo il faut ka ko supporter pour solo bio banda na ko zongsa ozongsa mukimo bimba yo no bimba no suso ndeni donc inutile kutu yo tala ka liboso nzelo zo kende et na pesi master nga jour au moins ba gros bisous donc neto solarane amo tala ka liboso nzelo zo kende donc c'est vraiment ça donc quand ça présentait ba batch et ça na ngoma bete et ça a plaisir et ça li bien je pense que batnyo so bazui ba o bazui te peut-être pas benga pe ka bango Barozana Bango. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup maman Sandrine, merci aussi na maman Belouti et Omo Bambote Nango. Marlène Daya, Marlène Daya yo pe yango ba gros bisous. Voilà. Ya yoyo to bossa na raté. Cœur, ya yo d'amour, azanaï. Oza mo ebele toza vraiment na bino ensemble tout au long émission to bossa na te kotanga ba kombo to mesana pe koza na bino to bossa na raté parce que boza toujours wana pour nous soutenir biso mais maman Sandrine yalingaki émission lelo to meka moi muke kozongisa bato pe na nzela muke po to lobaka mingi to saka ba émission mingi mais manque ya considération ça na bande ko mususu et puis manque ya ba respect ça rappelle moi mingi ndanga moi muke kozongisa bato na eloko ko lobake ko soutenir ici là ezaka synonyme ya kolobake muto na za bête aza essentiel aza muto na bonya te to ezaka penza nini seno yo maman sila maman Sandrine plutôt OK je makasi benzambe na ngai tipo lelo to me ko sola ngo bien nga linga to sabe émission autrement to sa émission moko boye to réfléchir penza maman makasi question va répondre à question est-ce que ko soutenir mam César ba to soutenir mam ba zoba baza bazoba ndeni parce que même si moi za zoba te ye moko za bête tendeni bato ba soutenir ye baza ba bête tala parmi biso comprendre que ba intellectuel basé belé tala parmi biso comprendre que bato ba réfléchir ça très bien bazali donc même si là za na ko réunir ba zoba te parce que ye moko za pe zoba te voilà alors na bato bazwaka bato ngo lokwa na bassesse moko boye ba mikala tout consort tongo on se retrouver na kati ya bato wana ou ba soutenir kasila et ça qu'on ndeni tongo ba benga bango ba mikala ba benga bango ba flatter yo moko personnellement ça qu'on ndeni bon je ne sais pas peut-être ndeka mama comment kokumbana koza mukala comme mukali bandi le lotin comme kalibanda kala donc tonton un bon tonton avait un coin qu'on a tenu peut-être papa moi bien pas ya bimisa fille mon ndi ba to benga ba mikala donc ils banana on le banana on kala pire petit ba pire petit qui bimisa la Sandrine j'ai sali DiCaprio bablo DiCaprio alinga mingi ngwana qui bimisa la Sandrine TV kuna donc ça va peu facile te abima Sandrine abimisi ngai ayo pe komela yo et ça la match bon ça le bali ko la balcon bon Sandrine papa bimisete
Sandrine batindele mukala te. Ba mikala pe ba yati. Ayo muto ko ye moko bote fata ba non ba mikala ebele. Ba ino na ki mukala tindi ya ba ya pe ya basi ba sala ngope. Sandi ya na mutana to ya mbongo uchana mutemo kuchana mutukuna tete ya kambongo. Te batu na koyoka ba kondi mateke yo ko lia mbongo abongo. Batu mona ko pena sente o utali ko lokoya. Kena petali non na za sente tena za sente ndeni. Musanto za nzambi. Donc na betali sonde makamango et salamaka. Alors lelo so ba traiter biso ba mikala ya sila. Ba nani ba nini ekenda bongo ti. Eza ngambu ti. Biso ko benga so mikala, biso to benga pe na ngambu ko na mikala ti. Bon so ekwe pa biso. Bon ela ka pa biso. Ela ka pa biso ten. Ela ka pa biso ten. Et le bilan papa Blaise Kano bi masa munoko na mukia na mesoko zo loba ngapi. Meto lobaka bongo loba tende. Surtout nango panzaka nteke ya bandeko biso tout la fanatique na ye. En dehors d'être collègue. Tenga pina za emo na vandi pina bi yango asaka non ndenge ni po ba no réfléchir bo apanzelo ko boye. Akena ngo bo abimisi ngo boye pas conclusion ye moko. En tout cas, faut être génie. Vraiment. Il faut vraiment être génie pour ça lango bongo. Au moment où sur YouTube ndeto barela linzalati. Sans inviter. Actualité zate. Voilà, au pandinte que aucun ngo peno katelo on est sika en tout cas félicitations. Et puis jour mususu et l'Europe za la pété. Na créé pe l'Europe équipe ba tout azuzu pe. Ezala bon. Na betongo boy boloko kwa betongo na mwana pe mutuzo azui. Et vandi pe kompe na ngambu pe CG. Ngabi bien, boye pe kitoko bon. Ngamne logo mais kepe ko kitoko. Vraiment. On est ensemble. C'est la famille. Mais liko nango na loba nanga te po esalika mo pasi. Makambo yo. Tango ko loba likambo balusa no monoko no plusieurs fois ndenge lo poto loba. Mais to ko ta wana te to za ngambo wana te. Tout ça pe wana te pona ko to ba compte rendre to répondre tout consort. Loin de là, tolobaki 2025 tu es na comportement mususu, tu es na ba manière mususu, ba façon mususu au sang marambo. Critique est aussi là té. Critique est aussi là té parce qu'il y a beaucoup de gens déjà besoin comme ma personnalité. Tonto Irano lobaka vérité, nenga ba fingi ma Sandrine, tout consort, ma Sandrine répondre à tes points. Na commentaire wana na commentaire wana balobi ba benyo est censé. C'est pas grave, c'est un problème ça. Est-ce que muto abenga ngane to yebani? Et ça a compliqué ça passe, ça a éducation mutuna mutu. Parce que outika esika moko ye cliquer le comment en commentaire. Oyebe lo que ça biso passe na ba abonné. Il y a d'autres abonnés oyo. Aya ngana za ba abonné awa. Ata 100. Oh to pesa na ba numéro ba bobeti to komena kati. Ba tekaela to komanda. Ba mama God bless you ça to zo komanda. Ba Miss for RDC. Aya ti donc to komanda ndeni. Il y a quelqu'un privé à Sandrine. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait là. Mais moi, je na public. Façon comme les lieux où ça qui côté. Surtout qu'on imposer. Surtout qu'on baninga. Tant que peut-être aux ongles c'est au talisae à bengo insensé. Et ça c'est normal. Aime soit éduquant. Aka éduquer biso. Mais il faut croire ou soit de ton côté on a bien. Ce qui pèse la philosophie, ce qui s'appelle il y a nouveau. Au moins et loko wana et ça ndegeni. Quelque part, ba abonné na biso, bazana no ko chabso pe na kacha trouble na baninga. C'est ça. Et ça la kitoko te. Au moins muko mususu ngai na sala analyse. On senti pas que bato bo yana komba baninga. Na zongisa bango na bi non. Ngana baninga na nga nyonso na ba oya Kinshasa na ya poto on est vraiment ensemble boti ko yara na ba kombo kaka yo mto ena kombo awa tanga na répondre au katango o memi ndebe ba memeli nga place wana na nini live wana salama ki ba memi pa nanga ke tala moi so nda benyo insensé mais c'est parce que baza ko appuyer ba commentaire na bango. C'est ce qui est mal, c'est ça. Tu vas regretter na acte. Parce que moi, je ne crois pas, maman Sandrine, na koko takati na ote. Commentaire mo rezo kota na vidéo no live. On va nous appuyer commentaire ya fanatique. Ou ça na côté mon négatif et ko créer ba problème. Na bi na répéter Nathalie na répéter live té parce que tala ka ne tout ça na makamba ba STO. Omona mo bobo bimi bo zonga kuzo banga pe banzelango oya beta musonda ko courir ate atayumo OK kota suso mota la ke batindelio mutu mo abengo mutu ngona kombo ngo ozo comprendre tate ko identifier singa bo Sandrine kombo ngo zo mona soki ndendo ko ba chinois
soki nde nini afingi yo okelande na mboka ni mama ngungi akoza azane pe na quartier na bino apréféré ka akekota na live amuninga collègue no moboye noso osutenaka mutu moko poka akotisa embrouillement ça à nous de comprendre bato wana ça à nous vraiment comprendre babiloko wana eza bien te so omoni soki mutu alinga se désabonner pas mutu ala koloba te c'est désabonner longwa na yo eza nango pas cité nzambe ya lola oka nzambe ya mawa akotinda ka bato bakoya kaka baosepela kaka ndozo samsala akotinda ka bato ngai naloba yango na bandaka na 1 mais lelo nakomi na 20 quelque soki 20 nazokende nango kala te 21 na ngolo ya nzambe eza facile te osomona tolalaka mpe tolamuki ya pa bakati yo mpe monétisation okangi ka motema ti mokomi supu ozeli ezongi bakati ya biso awa lo moko tokatanaki awa ezongi biso ti ese nini tokangaka motema tovandi bato bakotraite biso de tout de nini soki olingi osala oporte correction oyebi ke te nga mpe naza bakuka mama sandine adefendaka mpe mams na biso nakendeli na privé mansa mundu osali ono osali bien te nga asepeli nango te osepeli na nini te basola ekaja bazana botuna bango so masanga répondre bango ka mabe soki nga nakomi soit na répondre lo mo boye soki moto wana aye mabe eza bacommentaire mosusu moto abengo pa yo omitali ntina natangi baklasse nanga boye otielinga ta minéral te air mo ezalaka kitoko te c'est pas gentil omona air mo nazongisa babakuku na nzela baabone na biso non seulement babakuku baabone ozoyebisa abone oyebisi yobi tani mamsa azalaka mais eza bakuku mais fan tozalaka mpe bongo yo yaka yo Sandrine yo bapekisaka bino boyokaka te lokola ya Sandrine yango mbwa lokola ya Sandrine yango air mo bien te akolongwana ake kofunda na chaîne mosusu alongo ya chaîne mosusu aye kofunda mpa na yo bosala neti nini bozokabola biso eza kitoko te nga alobaka mokolo moko na kolala na lamuki ya nzambe asungi Sandrine alongo Kinshasa nakomi mpe naeloko oloba ngo mingi yo kosipone biso napesa exemple yo tukombi yonetinga kolaka nga te mpo nakolonga mpe Kinshasa anake mpe poto ntango nakomi poto naosala nini bandeko nanga mpe baza kuna bayoutubeur nabenga tokutana ta mpasi moto omela ta secret tokutana te tanke bino booluka botya biso na kati ya batrouble yo olingi ote désabonner na chaîne nanga koyebisa na chaîne koloba ngo pa moninga mosu mpo na nini longwa kaka keye na yo Sandrine kotya biso na kati ya bambui boteninga rigueur te nakosenga mpe nzela te mpo na opose question osesantaka mpe ezaka na bato moko babangaka wana mosala ndenge osalaka kobanga na yebi nanga te babanga mpo ya nini parce que papa Chéra lobango il y a rien dit c'est l'homme qui a peur peut-être quelque part eza na bato moko babangaka force na yo bazokomprendre ke Sandrine aza na Congo mais façon de faire na ye eza tellement likolo tika to bano déstabiliser na ba faux compte ya ba commentaire nalobaki omoni na 2024 nakende na mwa ba ambiance wana trona ba 2025 non muto obangisanga za te na okota na ba jewa obanga pe mutu te na poni na banga nga no sa internet ba okatelo parti ke Sandrine abia kobanga so mutu te naza problème na mutu pona ke banga na banga nini nalobaki oya koya finga na commentaire afingi oya lobi akenanga boye akenanga oya baloli etalinga te moi j'ai fait mon travail nga na koya nanga koloba te lokwa shirika ke nakena na yebi anete na sa musala na kena tika ne ozaka na système ba Mikel yebi tani ni nga na bandi musalo wa presse ozo sa na télévision boye Félix Oaze kwa bengi kalelenga lundi oyambanga osalibe mama chala mwana ozwanga mkobwe osalibe kofelo mida koti singa pe mkobwe rappelez bango contre temps na YouTube na arrêté en plus ba émission to sala na et ça va genre ba émission mo ezaki bosali osengi cameraman ceux qui na régie côté sa musique moyen bocha biloko na te pona ba droit d'auteur poani ba mama leur mbongo banani te ongala yo na yambi et ça bien te mutu muso amonyo ka lelo ebi ta ya kuna yaka boy babilo balobezo leka moko boy faut ozongisela bango ba chief bango pe peut-être bazaka soki na balu soki bavunda ye toyebi tokotanga bakombo te ba peut-être bozaka pe bavunda respecter baninga nyonso tout ça comme ça moni le respect mutuel il faut ça réciproque tu vandi pa boyebi ke ate muninga o ezalaka ça dérange ba tout baza choqué tout ninga ba question sinon te na kutu neza mutu na ngata quand ne batindela nga capture wana lobby nzoka batindela ki on peut miss lolo ka batinde batindelinga batindeli miss lolo batindeli pe boloko on tangi na bi Sandrine insensé nga insensé ok c'est pas un problème yesuko ba finga
mam si yo temps midi pour bazo finga Fati beta bazo finga bokanga Sandrine ba Mikel na yo pour créer yo ba Mikel te na takuna te Masa créer ba Mikel na yo ya mami longo masa pas ba Mikel na ye o ba bina ba yebi Sandrine to ba ya na privé ba yebi qui est Sandrine nde pe na solo laka nde na sala famille na baninga nyonso voilà na vanda jour anniversaire na ngai jour anniversaire na ngai Miss for RDC na ba 21h bo nataka ba chelinga $100 achango poani eza considération voilà papa gérer ça tiens bon considération maman Evi God bless tiens bon na tiens photo na kutuka ya pamba kuna na poster ngo na communauté faut moi ande batu ba souhaiter nga faut moi ande batu ba souhaiter nga hein otala ta mususu batu mususu chele moteur ba souhaiter yo te mais OK okuti penza ba fan ba cook na nouveau venu na ba nouveau venu ba linganga boso mutu mo abenga insensé est-ce que ça yo kutu mutu ina si jango lisusu ofesa ngo fa ça to ko boucler lisolongo to ko boucler lisolongo eza lisolo oyo batutu balandaki yango ezaki ridicule to lo bango vraiment ezaki ridicule ezaki très ridicule ya komona ba injure ya ndengwana et puis appuyé par les M23 au bazaki na plateau donc ba M23 le bazaki wa ba appuyé quand même ba militaire na bango basa au bazaki nango besoin ko sala masa to kota maman le kabuna biso ya le 15 ba actualité za mingi boko tuna nga tonto yano lobi makambo Davina tendeni no lobi makambo ya boye tendeni nga zo songa mingi na le 15 pourquoi parce que nazo linga to songa saka batu na image ya événement ndenge kozala tozo milengela ndenge nini mutuna liboso ya li batu bazo banga balobi mboka eza na bitumba toza na bitumba insécurité ya li kobanga ezali et puis toza na nombre de gens oyo bakoya communauté mobimba ya babakuk oyo baza libanda ya mboka babaki bakosanga te na événement mama Sandrine ndenge ozomonela événement ndenge eza kala mingi te na kobelema na ndenge mboka ezokende eloko nyokolo na loba on a dévolé hein eza dans mam si moko mtel boso parce que bato bazo ya pona ye bien que mam saza invité bato bazo ya pona ye kombo na ende mutu ezo réunir bato nyonso bien que ya za invité donc c'est à elle de voir autant de makambo ezokende et si to kota déjà semaine à lundi hein semaine prochaine total so to moni semaine mobimbele qui bien tout dont on maintenir so to moni que semaine wana ka ba bousculade ba biloko yo en tout cas moi ça ba topé a rolingate na kombo na ye irana bimaki na ye bien comme ozonga lokolo babuki voilà Sandrine bimaki bien tant ndo zonga akweyaki et ya ko botele ba problème donc fête ezaka fête ba poussa rapé toza na biso pressé te to wele la pe lokona mutu te donc équipe ndem ya SB et ko informer biso par rapport ya situation nyonso pour moi je ne fais pas partie de l'équipe voilà équipe à SB ndeko ya ko informer biso par rapport ya situation parce que ba o mona pe bango moko eza na bato ba réserver ki ba biloko na bango bazala na patience ba o déjà ba ya ba openo ba yete ba yebela bataila kandenge c'est ça parce que y a aussi le rabo ki na bamba na ambassade ambassade on a ça ba problème donc ozomona vraiment parce que ça na réservation monsieur salamaka avant mutakozo déjà pendant un mois et puis que les premiers les deux déjà cause na Kinshasa à l'année les 15 2 donc makambo ça moins belé alors pour nous informer batu toza vraiment na information mo sécurité au étali date on a les 15 soit ce qui changement et salamité jusqu'à présent changement de salamité et to souhaiter peut-être que et salama likamo aussi la kambala moko ako c'est la date makamte ako c'est la pe muklo makamte et ko kakato 6 moi to comme les 16 vraiment petit là voilà merci beaucoup et puis beaucoup plus Nancy la Bissalo tout le monde qui postage na yo pour nous relaxer qui de cœur na bande qu'on a biso ya Goma en tout cas bon geste même félicitations il active vraiment aux patriotes ya mboka aux kaka pour na SBT aux pe pour na mboka ko soutenir ba ko lela tous ensemble na bino SB chaki communiquer na ye biso pe tous sima na yango je comme maman Sandrine pa chaki yango na monaki na sala ki yango pe na monaki pe ya Yosi pe Shanga na chaki yango na zo ki su ya nani bui Fali Pupa
Qui encore? Moi, artiste, hein? Mais si peut-être pour ça, qui me soupe na mona quitté, maman choupette, n'a pas ce gros bisou, et puis tu as encore expliqué que maman ça me soupe na mona qui monaki. Donc c'était ça. Au moins ni comédien, passe un message directement et comme ça. Tu as fait de la SB na film. Mais est-ce que bêti l'homme les canaux politique et le congolais et le population et ça collé là peut-être social na bango dollar qui t'a raté mais on a des film au monde que tant on continue au tala ba sopi biso toki ko kende pe ko bongisa na cadre wana ba violence ba bilo nyonso wana to monaka même guerre à est même thème au mam sa tina film wana faut l'andilo comprendre que a compatir pe kana est. Voilà, merci beaucoup maman Sandrine. Et tout quand on a moment likambo to lobby attitude. Na altitude tout monde déjà ba intention ba ndeko ba kenda ba komuza na ngolelo tel que Gachibi ba ex biscuit na biso ya SB ba comme na ba intention ya koluka uzonga pembeni ya SB. Si c'est vrai que Aza vraiment a besoin zonga SB soueni nyokolo ba uswati impression na kozani. Bon, je suis analyste, hein. Tout ça qu'un analyste. Et ça quand même, moi tout vendre tout moni, Délice Sanga, Azaï na Kabila, Délice Sanga, aïe pas Jean-Pierre Bemba, Délice Sanga, après si mon tout côté à, écoute nous sigate Mende, Azaï pas Kabila les pères, aïe pas les fils, sur cas où le capable benda na koto, netika atindika nani oyo. Patrick Mouyaya. Donc, et ça ka bongo. OK. Surtout ça ba analyste, tout ça ba kolo esika wanati. Omoni babaka adage mo buna bosa ne su adlise se mo eloba sur mwana. Mwana otikala ka mwana. Donc adage na so ba limboli on va comprendre que mwana otikala ka mwana. Ba vitesse sa vie. Ils aura bientôt moni mam c'est aussi la bisalo. Aza maman moko enfant prodige aza maman aza yaya aza tantine oyo a 8 ans ya kovanda na bana ayebi solo masuba na bango aza maman moko ayebi ke Gachibinda ya na zanza na liete ayebi ke Gachibinda za un problème aza un problème akoko yebisanga te mam sa afin na bango te avant dina bango ngana yebiso avant dina bango ngai période momboye nazana chérie na mombo ezaki so bovandi autonu bovandi beponi elo ten moi soni oza poso senga ozoka soni osenga mais ya yebi on a biso abi koza bo moi neza bien ten wana posa mbongo wana posa eloko boy fo lobaka ko bombaka te fo lobaka eza bongo no mutu ayeba mutu otala boy tunda vandela za buite ala proma njala wa pour ma garantie longo zo mona pour ma garantie ba otungisi na bayer na ça na lukele solution depuis Gachibi azana pe na ba paroma ba tournage après ma ko benga et surtout succès na za alimo promotion après que ba minoko bela sona ke zaki pamba ça même si le juge ngana te OK ngai pate et ko déranger sous na sali ka analyse et déranger sous te to kenda kaka mutu pa zonga eza lokwa ba nani wengeti wa kei oya zongi même na quartier te burompela kei burompela zongi burompela et en fait aka ko kenda kena epe ezala na ngobongo voilà mam spona oyebi ya bona tala mam singa ba momo soza motema munene taka mutu ka bijula kana pa venir ko bake yepa ozale 15. Donc, allez-y imaginer. Alors, avec des filles. Alors, avec défi et détermination. Donc, il y a pas mon bondoko. Après, à ceux qui sont dans un groupe naïf. Groupe on est sur le foot à bien à si la vente du bijou pas y a un groupe naïf. OK. On a bien que aza mutu montre mams mutema munene mone to zaboy to à partir à siko to wanda kusenga nzambe pesa biso mutema munene kwa ya sila ya osiporote. Voilà. Batuba fingo batuba saso insensé un agneau ewo nyonso wana kara fais ton travail nangongo botoko beta suma sola kala te tant que tous na 21e siècle balobaka tozo beta masolo oyo ya Netflix lelo je crois bato ebele baza satisfait na kotala na SB si la à côté Netflix bandeko Netflix to koloba on a sentiment ka koloba te to on a besoin ya qualité ya changement de données dans monde ya cinéma
toza limité basé kaka na biloko ya mama ngebi RTNC kasi nde eloko wana nde bato kwa bajini wana pa ya lobi te tala biso beto bimisi boye ya yebi mama ngebi yebi makambo wana te ya yebi groupe salongo bando tourner na mama ngebi ya yebi yango na yebi makambo wana te sila mwasi hein streaming etuni aza nani qui est cette dame les abakuku wana eza banani eza nini mwana mwasi asali émission azweli yango trophée oza na combien de trophées yaya mobotalaka pe te ovandisanga mpona jini mwana lemba limbisanga masandini fale mpona tuna question epa mata moto baquestion nini yana tika tofandako limbisanga masandini bolimbisanga ya bandeko oyo bomoni ke mpona likambo yango mpe yango oyo kaka tozokenda ngo na koshite likambo ya miniature bandeko ebele oyo bazoloba totya mamsi te na bainsecte na basenzi na bato baza na kilo moko na ye te balobi tolongolaki na baminiature na biso tokotyaka na baémission soki tolobeli moto tel totyaka bato wana tomeka komélange sila na bato wana te likambo wana oyo ozwa yango ndenge nini est ce que ezali malamu to mpe ezali mabe parce que d'autre part eza bachaîne commerciale tolobelaka sila oui mais bachaîne ezalaka commerciale chaîne ezoluka eteka mpo elesa mpe chaîne yango alors nakotya sila te oyo aza comme leader d'opinion na biso leader na biso tolobelaka moto tosutenaka tomona yango même na politique idps kotia elongi ya faci PPRD kotia elongi ya kabila mais comment kaka bato toza na bango komba milita bango mo baboya su totia elongi ya baleader d'opinion na biso nayebi to so okomona ndenge na likambo ezaka mutuna ezaka lisasi te eza mutuna sala pa analyse mutuna yo moko misele na seko obeta babombe ya makasi ndeti ya jini na koloba mingi te parce que belva lobaka na nga tonto yekano fo former jini mpo na omona ya place okotya ye te na oyebi eloko osala na ye te wana ye moko aza conseil ayebi na ye belvi mpe azolanda nga boye ayebi ke yekano ozobamba masolo po ntango ayaka balongoni na groupe simba déjà na groupe simba bayebaki eloko osala na ye te ntango aye na belara belvi abi na oyeba te na osala ne nini former na caméra abano simba micro abano sala te bambiasa tournage eza eloko okosa te eza péché te eza tabu te nayebi te basimbaka micro bazongisaka basalaka eza tabu ndeni biso oza makambo mosusu abimisi ya zila ke o batindelaki ye baorienta ye seke yo mpe bapesaki te me nga nazalaka na mwa basanduka makambo ebele siko namonaka ntina koloba ngo eza te mpo esalaka na mawa na soni ifo koloba ntango bazoya bazoprovoke ifo ya mopo olobi nao aussi si ovandi en tout cas question ya baminiature otuni baminiature eza ndenge nini to banano na nini na réponse à mwa moke mwa nafongola mwa parenthèse mams sila bisalo bakomisaka ye tina soso ozo imagine bakomisaka mams tina soso madona topesi yo bagros bisou azaka asila échange eloko te baya bafinga baya baaprecia donc okoki koimagine na bato baapreciaka ye ka le même bato wana baye susu babongoli maloba lokola baatoka ozo comprendre okumisi ye azaka asila ozomona alors problème ya bafan ya babacook oyo balingaka mams mpasi bango ezali komona ma Sandrine vraiment moto afingaki sila ozwi ye so otie na miniature tomonaka ye esala biso mpasi na motema tomona mpasi na bango vraiment nde yango wana so tokoki kosunga bango par rapport eloko wana omoni mpasi ya babakuki yango wana masa mpenza moto afingaki mams moto akokani ata na ye te mpona nini bozwa bokosangisa ye zomona baversion eza mwa ebele kote dorkas boloko kokuna natali elobi alobi nini nga na kotyala nga mams te mais bino boke kotala kote batyala miniature basangisi na motu bino boyembo oye nango koto oyo donc baversion eza ebele likambo ya kotya mams na miniature ezodépendre na considération oyo motu na motu apesaka ye et surtout contenu aussi tobosana ngo te po contenu ezali parce que moi je ne crois pas so moto aloba dans les bons na kombo sila bakotia na miniature te moto alobi te ke batya mams na miniature te baboya yango te ntango mosu okomprendre mabe bamélange ye nde te bato baza niveau na ye bafingaka ye omona motu neti moto ko ademere dans les noirs po otale bien
est-ce que demain d'un an à ça tchao na miniature jamais mais tinga chaîne na boke état en tout cas aux occasions même à toka et pas dans aux occasions mais OK pas ninga msusu mona ache atoka aluki photo ne kitoko ache abimise pe bien azu pe demerer bien wana ache azu pe sila ache wana moi ce que ne batu bazo linga tende bongo faut na expliquer donc ils ont diminué leader voilà bongo ne ba ninga ba mona mabe donc et quand ça appelle un sujet mususu etali sila te même dans ka sila te dès lors peut ba ninga mususu bazo boya mais pour la miniature en tout cas ya mams poignée voilà poignée te miniature mam ça zana problème te ye moko tabimta abite mto changa miniature te yo na ozongela eza ko sangisa mam na bato to ko sangisa na bato te ezo dépendre na considération o na mutazara nango e pa ya sila bisalo et na considérer mam nanga pour na respect na ye na préféré na changa mona ye pour na mam nanga préféré na ka photo villa na chana nga et talama wena sangisa mtu mwa finga ye osali makambo agoma oketia sila pembeni na Kagame ata yo moko eza na relation ote po mam sabenda ka vie oketia na Kagame oboya so eza le makambo no lobi eza sila te ko tia sila te olobeli par exemple eyenga yo zo silo tia na katinde masoleza masole eyenga donc sila sala nyonso na mokili na mbala moko yo nabi sila azako evre pour na ba semblable na ye OK si la zako est vrai pour na YouTube mobimba donc les abakouk avec le temps batu ba remesana bo silikate et là on a ko bisa batu on a bo silikate ezapela ba batu musu ba peksa on a ba privé oya ko yoka ayoki opa yoki te butika vraiment yo le beza chaîne commerciale pas de problème on est loko zo pesa passe mutu musu zo bona et comme le quoi ba chef moi bimi sika comme ko imposer batu eza ko imposer te il faut comprendre le contexte. Contexte voilà, mais balo bango pe bien. Tout le bango pe bien. Tobo ite za remarque, mais façon pe de parler, na compréhension bandeko. Ezo senga na bino pe botala ka pe ngambo bandeko. Tobo ite, toka yango déjà baliaka na kombo asila toyoka yango. Mais il faut tango zo sa moninga remarque, za pe na manière ni nozo sa les remarques. Ko elo bango na ndenge yo moko to lo ba awa ke tala yo Sandrine yo. Tout ça yango moni peut-être ezo sa pe mabe. Hein, tout se comprendra moko neto ba flèche aller est égal à la flèche retour donc na cadre wana kaka. Bato ba se comprendre avec le temps. Ndo moni place bakanda no sone uti nake ko se kolonga nga natala nga bango te otala nga so bango te bango te uko bango ngo bato fulu bango ngo bato salité bato solomo bo et pourtant to vanda répéter to tana na musika bo bibiso na musika et bele pe na ba komo la bino na misika na musika ba marti bikindu aza na poto mais na yebi na musika na kombo na kangina prénom na poste no na kanga parti ya bongo toza bandeko mama grâce luzolo wana na chou avanda rabenganga ya ça ndenge nini ya ça sulaka osanzi ke mutu mo paza na respect ngapi na sa mabenanga mama so paza mabena malamu ne mutu so paza mabena malamu mutu amo aza sembo azate tozala bien totika babiloko to na 2025 surtout ko diminuer baninga eza mabe atoza na lola ndeko atoza na lola na lobi Europe te Amérique te bakenda ba poto bazongi pe na ba carton pas c'est quoi ça kenda kiti azongi na cercueil c'est kende pour na likolo botande ba cha c'est na kati voilà faut pas minimiser Congo eza ya biso tambo finga tambo lobake bato Kinshasa ngo bato Kinshasa ngo basendeni bazarandeni mito na biso nyonso ezaka awa wati tout tike loko wana ezala bien te bon on a perdu si pété on a bonne continuer na terme wana ça na pe grave te voilà vous allez libre bobanda na campagne ba pona ka 10 personnes ngo to lembi ba benga na bango on est là je crois bien biso tout ozana ba batch na biso muto yo lingaka te wana asui batch oyo ina motema no mobimbo lingaka te tango sa analyse omona ke impoli omona ke nini enfin azui batch donc na okota na carré wana te pour na ebike wana za carré mo bat musuba wa koteninga riguet tonto yikana na yo pe ngana lobi na ngelo kote na lobi kawa ke muto yo sepelaka na eta lobaka mabe wana azana batch donc rendez-vous za le 15 biso no stoza la mobiliser na likambo yango soki non ba pesi biso date te ya changement mon dieu toza la kaka focus na le 15 Dieu voulant makambo leka bien kimie kota na mboka na biso souhait zali
mboka na biso ezala na kimia et puis batu o bazoboka ba track ya kutana ba voice na ba audio bazopartager que non bobima bosomba biloko na bandako bomba bazobangisa batu biloko yango moni ezobangisa batu eza ba fausse information voilà Sandri vraiment les 15 ans ba problème boye ngana bi to sambela za ma soutenir biso et le Congo ici là et les canons ka bien vraiment merci beaucoup mon sonito sisi pour mon ko lelo toza toujours on a pour nos qualités to baki émission spéciale le 15 février bato bazana beso ba soutenir biso ndetinga tonto yirano na ko sonito ko lobaki o pa Monique ko loba tonto yirano nga na zwi charge no na ko lata mokolo ngo na ko tonto yirano nga na zwi charge no na boy na ko sonito na ko loba na ko tanga pe kombo na so poko boya na tiki maman a fait sa tindi charge monene yango voilà maman a fait maman a fait lobby matana ileka maman a fait becilité misu zoya tozana toujours pour nous rosela maman elimbizi patika la basima to mona ka ba manette maman elim ko lebele na yoka ekala za bien maman azali sauf que tozana mo problème moko mais ah bon oh maman elinza mba mona yo asunga yo ozara bien en tout cas to linga yo mingi maman fille maman zozona inde maman katika nike bozamo ebele ya yoyo maman beleti omo bosé beli maman chouchou na beloti lati sa tonton irami maman beloti so lati tonton irami ça tonton irami chemise a makambo ya ko beba chemise ka te babi tenue de la ville biso to mona ka costume to boya chemise na tenue de la ville tonton irami to mona ka costume mais normalement ezapi na bututin tande mukileza faut ko yebela ezana bututin ezana ngelo mo ya moyi pour famille bote ko beta na ko mo boboli mutu pour na famille bota ya to longo la batende vite obeta ni makofi ah bon bon so de makamna so ba yo bebisa ta ba ngina ba sala makamna ba mo na biloko na biso na biso te et so ba bango ba na ko na bango oh bo yo biso ba problème to bunda bitumbati oh wana ese kuna zo jila image ataka osani li kofi tele mabedi aji moko kuna munga balalisi na se munga nda olalisa na se balalisi ete ba rezili kofi ya musuni twin bitum bo zanga otika ono kozuma na jini abome oh kuna za benda bika tala boya te to lingi te mais babi tonto chéri comme dans la porte okite quelle surprise na ye je boya kana makamalu nene okota nene misoni smosalia otokuta to salieni yo même si changer mutu na porte wala to chéri to cheka otoka te po to kota emission sili pardon boso le sili